Coucou ma famille, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a vidéo Coco Melayo, il y a bonjour, topé, il y a bonsoir. Vraiment, j'espère que tout va bien, que le Seigneur vous bénisse. Nayo Mtozuli Baku, il y a tombé na vidéo nanga vraiment. Et papa, maman, de quoi moi si mobali. Ah ouais, biso toloba toujours que esika bato bongo baza yebanaka po souffle oyo toza nango nzambe ndapesi pourquoi pas totia liboso après toya kodévelopper na nsima. Tendre Père, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, topesi yo merci. Merci Nzambe Bolingo, merci Nzambe Malamu, merci Nzambe Okosakate, merci Nzambe Osala au-delà battentement, au-delà ba pensée, au-delà ya nyonso na biso. Osali biso ngolu toyeba kosangana lisusu, toyeba kopartager lisusu na tango. Yawe ezana makasi na ngati. Tikete nyonso kobima ekouté epai na yo. Seigneur yo nde ezala Nzambe ko édifier peuple na yo. Tikete Seigneur to désormais partage botambo mesala misala kati na bavi na biso. Oyo ezali contraire ya volonté na yo to chasser yango les sans effet. Mon ape kanisa ndeko moko na moko batela pe kufi chaîne na biso to bebisi oyo nyonso tu ya yo te ezala musika présence na Seigneur puissance pérenne na ezala partage na biso début jusqu'à la fin par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouf, voilà nalobi bandeko ba papa ba mama so tokutai na vidéo to s'abonaka ezala bien surtout ba like. Vous êtes déjà abonné au la vidéo mais au like raté, c'est pas bien. La like et sur la vidéo est circulé bien. Ce qui peut au yemba liboso, au moni vidéo, au s'abonner, au tali, au liker et ça. Like les gens ont qu'à elo mobi au fili kaka. Abonnement les gens ont payé au mobi au fili kaka musapika pas même pas seconde. Et ça eloté pour soutenir kaka nzambe ozanga te na kopambola biso. Vraiment na un message moko très important de sous le poto partager concernant le mariage. Libala ebele na bandeko basi ya mibali lelo tokoma kozwa libala to mona libala ezaka ndenge o biso to monela. Moye betanga donc vous comprendre na vendre la place pour na mopepe donc moye à un moment eke nango. Comment on a libala quand ndenge biso tozo monela ozo penser lango ozo bouler lango na bandenge na omoko boy alors que eza ndenge oyo kanisaka peut-être été eza pe ndenge oyo monela peut-être été na musika balobaka ke esiko kotiti oye ba place etangaka te. Libala c'est bien parce que mariage est une institution divine. Alors mutu nyonso te eza na bato o ba désiraka penza mariage ye pena vanda habiter nga fona bala nga fona bala mwasi nanga nga fona bala mobali fa bala nga fona zala pena mère de foyer fona zala maman ndako donc na bato ba désiraka ngo vraiment et nzambe pe so asali au grâce ozo préparer libala ou bien oti kokota libala ou bien ozana kati ya libala vraiment yo kanga bien. Libala ezalaka physique te. Libala eza physique, eza na spirituel. Parce que libala yango moko eza sacré. Donc sacré eza loko oyo eza institution divine. Eza loko oyo nzambe a établissa yango. Alors eloko eza institution divine et loko oyo eza sacré ezaka toujours protégé. Alors na protection wana biso pe batu oyo tokota na kati ya libala biso pe batu oyo toza na kati ya libala yango esengeli tosala nini toyeba pe toyeba part na biso ya responsabilité na kati na libala yango eza nini parce que na kati ya libala moto nyonso toaza na part ya responsabilité yo okanisaka lokwa nzambe moto ayetabisa biso tokokisi mokano tobalani tosangani alele reste part ya nzambe te nzambe ana part na ye biso pe bato yango na kati ya libala yango toza pe na part na biso toza pe na part na biso. Alors na kati ya bafamille africain oyo toza il faut toyebaka ke bafamille eza na baréclamation eza na barecommandation eza na balois établi eza na makambo ebele na kati ya bafamille. Ntango yo mwasi mobali aye kobala yo okende osangisa makila na famille mosusu oyo oyebi te réclamation nini ezalaka na famille wana même ya yo moko pe peut-être po oyebi te même ya yo moko pe peut-être po oyebi mais siko ozo kendo faire face nango oyebi te famille onga na oke okota
balakela bango na nini réclamation na famille wana eza na domaine ya mariage na point nini na esika nini na nini 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 nyonso wana osala nini oyebi te. Alors ma soeur écoute moi, ntango yo ozokende okota na kati ya libala, bible ezoyebisa biso mwasi aza aide semblable ya mobali na ye. Alors tant que yo oza aide semblable ya mobali na yo, tomonaka ke aide aza mutu asalaka mingi atravayaka mingi koleka na patron koleka na mokolo nini, parce que na kati ya libala soki totali l'homme est le chef ndenge nzambe aetablisa bango. Alors mobali aza na role na ye ana misala na ye oyo ya kosala take chef, il faut aluka, il faut aya nango, il faut abokola famille, il faut azwa soin, il faut azala éveillé, il faut mwasi mpe aza mpe na barole na ye wana mpe na kati. Sikoyo mwasi likolo nango oza susu aide semblable, donc cela veut dire oza bonheur ya mobali na yo, donc oye kosala esengo na ye, oye kosala bonheur na ye, oye kopesa ye paix, oye kopesa kimia, oye kopesa esengo, oye koencourager ye, oye kokota na kati ya vision oyo aza nango po elata nzoto. Cela veut dire tango yo ekokota na vision ya mutu oyo aza nango po elata nzoto, c'est que kati na yo eya na provision, c'est que yo ndo za provision eza na kati na yo defo ebima elatisa vision oyo mobali no aza nango nzoto. Mais na nsima nango eza na balois établi moko, eza na barecommandation moko, eza na baréclamation moko eza na nsima. Siko yo loko oza porte bonheur, yo loko oza aide, yo loko oza oyo aye kosala esengo, oyo aye kolatisa vision nzoto, est-ce que baotiko tranquille? Est-ce que ozala tranquille? Po oye loko akobebisa mission, oye loko akodétruire eloko elobama oyo esalama oyo eza établi na kati wana. Ma soeur, libala eza eloko ya sentiment te. Alors sentiment te na ndenge nini? Sentiment oui, so mwasi oke ebala azala na esengo, sentiment wana oke ebala aobala aokoma mwasa mutu aomema kombo ya mobali na ye, aokoma mère de famille, aokoma sentiment wana. Mais sentiment te ya kotia babiloko moko boye na sentiment oyo okoki kotia te. Il faut yeba que physiquement baye kobala nga mobali nanga tokutani asenga loboko et n'accepter na fongoleli ye porte ya koya na famille nanga mpe bafongoli ye porte baaccueillir ye, et na kati yeba ke spirituellement il y a des choses oyo ezalaka wana. Alors tango tolobaka ke mwasi ya libala fo ozala moto ya vie de prière, fo ozala na vie de prière, et mingi ya bato bamona yango ka on dirait eza slogan oyo tokoma koloba tokoma kojouer na oka air nyonso fo toloba, alors ke eza eloko oyo na kati na prière, na nzela ya prière ozala moto nzambe akotalisa pa korevele makambo ebele mosusu oyo moko bandaki koyeba te. Soki oza motu oyo oza aide, totata ba aide maçon, tomona nde batravaillaka ti. Omo ata mosusu ye moko patron azaka likolo, mais aide maçon fa beta brique, fa kende otombola so, fa kende ozwa mai, fa kende ozwa ba brique, fa kende ozwa ba nzete, fa kende ozwa ba barre de fer, fa kende osala nini, amata, akita, azongisa, asala boye. Eza ndenge mona mwasi ya libala, eza ndenge mona mwasi ya libala. Ya wana lobi mobala azaka na vision et mwasi nda azaka na provision. En tout cas na kati na provision na maele no, na bomwasi na makasi na yo, na ki sage femme na yo, na ki aide na yo, ndeke sala ke provision na vision na o mobala azana na wesa nini elata nzoto s'accomplir. Yango wana ndeko mwasi yo ozolandanga, ndeko mobali ozolandanga, oza ndeko no moko aye kopartage na yo makambo ne ya libala o peut-être azo traverser na kati ya ndako ya libala, bozalaka apresse ya otindaka bato divorce te. Tant mosusu yo nde diable autilisation na maloba oyo ozoloba wana ekota ye pasala yango parce que eza réclamation eza wana yango wana. Na domaine ya mariage, mpona opesa motu conseil na domaine ya mariage, kozala na sentiment te, kozala na sentiment te, longola wana o sentiment. Tala non libala ngo ezala na sacré, libala ngo ezala na institution divine. Alors tango moto akutana na babiloko aboyi, tango moto akutana na babiloko mosusu na kati ya libala esenge nini, eza nini en fait
source. Parce que des fois, même dans la vie spirituelle, tu savais, tant que tu bundaka, tant que tu sambelaka, tu bundaka na bilimo to éviter, tu bundaka peut-être na bateau to éviter. Alors même dans la vie de prière, et c'est nga bisoto za la focaliser, et c'est nga bisoto yeba adversaire, et c'est nga bisoto yeba cible na biso eza nani eza nini ekozotinda moto j'envoie les faits natindi moto etumba esikisa otinda moto bivadu te oyebi ke na otinda moto nanga nayebi ke cible nanga eza place boye nayebi te place na otinda prière nanga fo ekende boye ekende kodetruire ekende kobebisa alors na kati ya libala bitumba oyo okutana nango bakombo ozokutana nango na kati ya mariage badifficulté okutana nango na kati ya mariage makambo ozokutana nango na kati ya mariage ozoyeba komikotisa te ozoluka to yeba te ke source eza nini en tout cas bitumba oyo base nango eza nini en tout cas place nini ezowuta esika nini recommandation ezali esika nini réclamation oyo ezali pour que libala nanga ezala oyo eza lelo mais omona mwasi wana asali challenge omona ye wana asali challenge libala mobali oui challenge ntango ozosala obi non je m'amuse moto apekisi yo s'amuse aza te amuse-toi et amuse-toi bien même mais siko yeba siko ntango ozokosa misère na nsima nango wana eza nini place yo vandeli wana eloko nini oyo ezotuka parce que so oyo oza aide nani otiko kimia nga nalobaka toujours na libala ezaka devoir ya mwasi te abondela eza devoir ya mwasi na mobali mais mwasi mpe ntango akei ayebi ke nake na famille momo ekosangisa makila nayebi te réclamation nini eza wana de la même manière na mobali ayebi te réclamation nini eza wana na kati ya libala oyo ya famille ya mwasi na esika oyo ya akoteli donc c'est que ensemble dans le mariage esengeli biso tozala uni spirituellement esengeli biso toluka nzambe na profondeur na bosolo po toyeba komba ya libota ya mobali no eza nini komba ya libota ya mwasi no eza nini komba na yo eza nini komba na yo eza nini mama makambo ya libala nokenda kopartage na nani eza te n'importe qui nde yo fo kende obetela makambo ya libala peut-être motu oyo ke obetela nde aza source peut-être motu oyo ke obetela nde ye batiaki wana mpena banvoyaki wana mpo akapta mema peut-être motu oyo kende obetela nde ye pene esika nde ye pena donc il faut kolongolaka sentiment il faut kozala na esprit Dieu il faut kozala na Saint-Esprit kati na yo po yeba makambo no ya libala ntango balobaka libala eza sacré siko makambo no ya libala yo partage yango na nani oyo ezobima libanda oyo ezosala ke edétruire encore davantage mariage na yo yaya faut koyeba c'est très important babengi yo porte bonheur Bible ebengi yo porte bonheur balobi voici cette fois-ci los les mesos donc cela veut dire que oza mopanzi oyo batinda siko na mopanzi wana oza na mission na yo sikoyo eza na quelque part eza na bato moko boye oyo basalaki mission wana yo accomplir yango te eza na bato moko balalaka te butu moi batelemaka basakaka barenouvelaka maloba wana barenouvelaka maloba na bango ya mission wana pour ke esaccomplir te yango wana omoni na parti wana olobi ke libala eza ka physique te parce que biloko mosusu ezalaka spirituellement yango yaka koaffecte physique makambo mosusu oyo biso tomonaka na moi ese esalemaki spirituellement na butu tolalaki ese esalemaki avant même kutu yo kota na esika yango ese elobama esalamama esikoyo yo ekokuta yango lelo tozomona bato ebele meme na mariage baumela te bamariage précoce omonaki ntan mokie libala esili libala eza susu te pourquoi parce que bato bazoyeba te esika nini oyo azokende okota bazose prépare te même si ose préparaki te mais une fois à l'intérieur faut luka siko oyeba mosu mpe koza ose préparaki na mpe toyebaki mpe te mais une fois à l'intérieur faut luka oyeba faut luka okota otelema mpena olobaki non nga na ye na mission nga mission na nga fo na accomplir yango
nga mission na nga fo kokisama na moto na yaki osala bajete nga mission na nga fo kokisama vision ya mobali na nge eza nini vision nini ya mobali na nga azalaka nango fo nakota na s'intégrer na kati ya vision ya mobali na nga mpo elata nzoto parce que naza porte bonheur parce que naza oyo aye na 1+. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc cela veut dire c'est que ngato nazawana c'est bon maintenant. Maintenant comme c'est bon, il faut na ça nini. Comme c'est bon, nini siko ils ont empêché, ils ont ça là que bon wana et sans la maté ko kisamate. C'est ça. Libala ezaka physique te. Ezana spirituel. Prépare-toi physiquement, prépare-toi spirituellement. Yebelo nini oki faire face nango. Oki okota libala, oki okota na famille, bozo sangsa makila, bitumba soki mutaza ye moko abunda bitumba famille ya tatani na mamane. Peut-être na ba entourage nde to koma mona lo mokila ngo ebeba nango. Mais une fois que bo sangani, bo komi une seule chair, bo komi mutu moko, bitumba mobali no ekomi yayo. Bitumba mwasi no ekomi yayo. Mutu obunda so bitumba ye mo azati. Bo sangisi déjà nyonso donc bitumba do bo donc c'est que mata senga so ba force mosusu senga so ba capacité mosusu donc c'est que tant bato ba yebela ki on a ki célibataire na ki marié ba mona ka ke alliance nde bakisami te ba mona ka kombo nde bakisami te mais ba mona pe ke force mosusu maturité vie spirituelle spiritualité et mati lisusu kati na yo parce que libala ya ka physique te oki osala bonheur ndenge nini soki ose préparé te maman kosala feti kosepela koposte bafoto bavideo eza mabe te eza bien parce que ozo informe bato que je suis maintenant occupé nazwi nzambe asalinga grâce d'une manière ezaka témoignage mais ose préparé mpe ndenge nini na eloko yango comment tu te prépares pour que ndenge ozokende okota wana olonga. Parce que même temps balobaka ke mariage heureux ya mariage ezalaka mwasi moto asala yango te ezala mpe kaka mobali moto asala yango te ezalaka deux personnes nde basalaka ke libala na bango ezala heureux deux personnes oyo basangani nde basalaka ke bavivre mariage heureux. Alors mama papa mingimingi bamama parce que biso nde toza baaide babengi yo aide babengi yo porte bonheur parce que esika oyo okende osala bonheur wana bonheur eza interdit bapekisa bonheur ekota kuna bapekisa esengo ekota kuna bapekisa siko osani ozala femme immature ozalaka femme bachallenge ozalaka mwasi asalaka bachallenge oyo bafemme esensé to okocomprendre quelque chose to okoyebaki ngai na bitumba na ngai eza boye te ngai na bitumba mosusu ngai nazwa déjà sens na comprenant déjà forme ya bitumba na nga bachallenge inutile na ça te babilobaloba inutile na ça te kozala na réseau sociaux kosala video na réseau sociaux eza te kaka fona sa challenge songolo pakala nakosala mpe nzembo na ngai nayembi na ngai na adore esila eleki mais ntango ozosala challenge mosusu yeba mpe eza na baesprit mosusu eza derrière wana tandis ke na kati oza kuti na misusu deja ozoluka obimisa no ebimi te eza nano. En tout cas les mamans nzambe asunga biso to comprendre mpo toyebaki mariage oyo tookota eyaka physique te eya na bitumba eya na baspiritualité eza na bafamille oyo tooki okota baréclamation eza parce que eza na bakoko oyo na ntango na bango basambela te bango batiaka mingi liboso bokoko basakrifia bagénération babi génération ti na 4e 5e nayebi te combien 3e ou bien combien batia na génération sikoyo yo oza na 40e génération yo oye kokuta 40e génération bana no bakozala 40e génération pour que réclamation wana eza kaka ezokende e na nsima nango eza so na bato batikala barenouvelaka yango butu na moi mais yo oza wana osimipesi na bafitilité omipesi na bachallenge ezanga ntina omipesi litoi na yo munoko na yo par-ci par-là na bato ozo maîtriser niveau spirituel na bango te na bato ozo maîtriser état d'âme na bango te nyonso wana pourquoi parce que ozaka femme insensée nyonso wana pourquoi parce que ozaka mwasi ya mikotisa te. Alors bamama nzambe asunga biso to comprendre mpe toyeba mabala esika tozokota bitumba eza nini lolenge nini esengeli totelema lolenge nini esengeli tofaire face na biloko tooki okuta mosusu omona ta mosusu yo te mais ekiti na bana parce que eza génération wana nde basakaki eza génération wana nde balobelaki mais sikoyo yo osala nini
soki oza mama aloyenge, soki oza na mama ba challenge, soki oza na mama ba futilité, soki oza na mama okenda kovandela ba matière à bato, ovandi obosani ki oza na mikumba na oyo moko fo régler fo luka solution nango. Vraiment nzambe alola sunga biso ba mama to commenter, to s'abonner, to partager vidéo sunga ndeko moko e nzambe ozanga te na kopambola yo. Tokutani prochainement. Bye.